Jean-Pierre Soki Azala qui invalidé, Azala qui validé. Alinga qui jamais ça la retourne à diaspora. Aya ko banda ko sa sabine susu ba conférence. Alinga jamais ça lango. Makambo Jean-Pierre Asala na Équateur, Makambo Jean-Pierre Asala na Ituri. Makambo Jean-Pierre Asala na Ouganda, eza ebele soki tolobi to banda ko itale yango Jean-Pierre Moutaoyo ke susu azati. Jean-Pierre tozana ba dossier na yo kutu ya usakanati. Nga na zana ba dossier no ya grave parce que nga na vanda na bunya na yebi bunya na zana na wacha na zala na ba secteur na nyoso na zala ba amba na yebi ba secteur na nyoso ba ngombari ba frontière à Soudan na zala kuna na zana ba dossier na Jean-Pierre to lo bebele teko retirer nos journaux le 24 heures na opesa ba to musala belete na place to penser ma ramusu to ando kanse sous Jean-Pierre ti retirer nos dossiers wana so za na besoin to solo la parce que to yebani to solo la na o teke o leader moko ba bengi si ba te biso ba nsala minoti. Toi, Jean-Pierre, pour me toller ça, moi, tu as ce que vous solo na batumo bazo lenga yo po yoza Jean-Pierre Bemba, ngai na zaka complexité, pour na ibo lukala. Balar na mino besoin na ba Congolais zala ki te ke o famille moko boye et outil na richesse moko et outil de père office non ezaki richesse à Congo mobuta kabeli ngo ba père na bino bozi ba chance mobuta kabeli richesse à Congo ba père na bino lokwa bazaki ba master na ye ba gérer Congo na ninga désordre les autres ko se retrouver na ba merde. Après, yo sigo zo linga ko imposer ba tusoki yonan. Boni boy ko Jean-Pierre. Oh. Biso ba ni sana bino. Tozano na ba Rwandais. Tozo linga no to vide affaire na mwana wana Kanambe. O bino bondimaki na Sun City. Jean-Pierre bo signé ba koro moko bidon. Bo pesi ba Rwandais, bo komisi ba Rwandais ba Congolais. Ba Rubero bo intégrer bango na kacha ya nationalité congolaise. Pour na intérêt na bino Jean-Pierre. Bo signé ba koro moko bidon. Yo zo coûter so cher. Yo Jean-Pierre, t'as beau signer qui va accord, on a vu nos global inclusif dans Sun City, dans 2002. Vous signez qui va prendre intérêt à Congolais. Vous t'as qui va salaire na bino. Vous t'as qui va intérêt na bino. Et massacre nous sur tous les lelo. Banel va salaire. Ils abino. Jean-Pierre, t'as la retiré journal le 24. Qu'on peut sortir ma colère dit. Biso ba na minote, to sali ba boulot trop. To sacrifier ba vie na biso. Biso to koufeli ba petit frère. Li ko ba makambo. Ils attaquent que imposer Jean-Pierre. Non. Na 2004 ba kino ba lingi ba bima na balabala ba benga na ba Rwandais. Rubero a ko supplier on inter. On les console ba déclaration. Ba déclaration ça la kana ko ça pour intérêt ba congolais. Ceux qui ba Rwandais ba kimaki na 2004 ça fait les 14 ans. Mais 14 ans situation té. Comment ba Rwandais ba kende ko supplier yo pour yo bimo loba. Pe ozo les console ba keno congolais ko bima na balabala to bete masasi. Yo ngo beta ba to masasi pourquoi? Pour ba benga na ba Rwandais. Les autres secrets na ba Rwandais wana. Beaucoup de personnes sont tout passé. Ngala zolo bela bino siko bateau boza bateau lokoso. Bilanda landa likola ba 100 €, likola ba 50 €, likola ba t-shirt. Tala ki jale lo sili. Chanson mobuta zwa ki toko pesa ngo lisusu mutu mususu te. Jean-Pierre Bemba ko sala réunion na ye na Bruxelles. Bozo yembele nzembo mais comment? Bino nyoso boza na bolumbu moko na sama kolona bino. Comment bozo ko yembele nzembo? Bourani ko yembele nzembo donc qui diale les autres matina poto donc Congolais a complexé place à ibika ki akomela ta kaneta bien azolenga mais nzoko zo te kamboka Jean-Pierre bo signa ba kor moko bidon na Sun City bo cédé ma belle pa ba Rwandais comment bo kende ko zo défense sécurité en mboka bo pesa ngo mutu lokola Ruberwa bino ba Congolais bo luki kaka o ngala za nga chargé à finance mususu ki ko lukaso olenga ko ina oyo azana prison nani o ki encore mususu nani o soki na jomi Olenga koy azo signé bakor na peignoir na couloir ya hôtel olenga koyo lelo ba Rwandais bazo seka olenga koy abima na peignoir na bolumbu nyoso abima ko signé bakor ali na salle kaka beka ko miroiter bino ke bakor moko signé mais nzoko ba signé bakor na bango déjà na ba couloir d'hôtel na ba chambre d'hôtel ba ko signé bakor global inclusif na ba Rwandais et pour na ba légitimer yango ba na salle ba vandi soi disant to signé bakor mais botika no biso boy ko Jean-Pierre Bopesi so musale belé bino ba mususu kutu bo profiter na mbongo ya Congo bolé yango depuis bosana mama bino ti bokoli na mbongo na boyo kila ta peuple na ma ko Jean-Pierre biso ba mususu kutu leo toza ko se pomoler pona makambo aussi là to profiter na biso na mbongo ya Congo ti oko manipuler ba tunde mwana ta biso CCDPP to boyi Jean-Pierre o sale loko noti Jean-Pierre eloko na ngana biso ngwana soki o continuer na koya sikona ba dossier na we ya bien. Parce que na yebi ba cop nyonso bosala na petit frère Museveni. Ba dossier nyonso oyo bosali na Ituri. Ba cop na mino nyonso bosala na Beni ya ba café na ya ba bois na yebi yango.
ba réserve d'or nyonso oyo ya kilomoto oyo Museveni na ndeko ne babande ko bimisa butu na yebi yango Jean-Pierre Babilo mususu tolingi to etalango pa ba congolais et aux scandales bato wa inao